bandeko wa biso bakufi bazindi na mai. Mes sincères condoléances na bakongolais nyonso. Mes sincères condoléances na batu nyonso basili kokufela batu. Pe ba famille biologique ya bandeko na biso oyo. Belenge basi oyo bazali na âge ya kozala na université. Belenge basi oyo bazali na âge ya kozala koteka na zando. Belenge basi oyo bazali na âge ya kobala pe ya kobota. Belenge basi oyo bazali na âge ya kosala kindumba. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ezali mawa ngana kanisa ki bandeko bazindi na mai ya Turquie na Grèce. Me bazindi na fleuve Congo. Onkolo epesinga mawa. Mawa ombala liboso. Nga nazala mwana muke na kanisa na 12 ans. Na mona fleuve. Na mona mai moka munene koleka mai ya njili. Na zonga lisusu mukolo mususu. Na mona lisusu fleuve. Na moni ba mama na ba barnière bazokita. Balobi mai yo ebujaka te. Na tali batu bazosukula. Nga pe na koti na meko sukula na moni penze bujaka te me nazomona toujours mozindo pe nazomona ngambo ya Brazzaville. Lelo yo mai wana elie bandeko oya biso bandeko. Ngai na regrete po bomokomona na mona ngo na bomwana ide ya liboso na lobaki pona nini bakotia pone ti po ya mai njili te ya munene. Ide na nga wana na kanisa na bomwana na kanisa ata mukonzi moko, ata ba politicien moko, ata ba homme d'affaires, ata ba millionnaire na ba milliardaire, oyo akba congolais, to ba oyo bayaka ko investir na Congo, na yebaki un jour, bakotia pont, ekozala moko te, mais moko ekozala lokola pont ya maya njila munene, moko ekozala lokola pont ya matete ya munene, po ba pomi balekaka, nga na yebaki tango nazalaki mwana muke. Ngai makanisi na nga wana ti lelo esalama te. Tala bandeko na biso bilenge basi. Balobi bazali soki tukumine. 24 filles. Mawa. Mawa badini na mai. Oyo bayebani. Oyo bayebani na ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Bango nde batia na ba photo. Oyo bayaka na nganda lekechu mwana. Bangwana pe batie na foto. Bandeko na biso bazongisi molimo. Bazindi na mai kokatisa na mai. Na ebite soki bakatisaki na bwatu to na vedette. Me bazindi bango nyonso. Bazalaki na transport wana. Mawa. Bandeko na biso bazako kende mukosala mosala ndenge toyoki mosala ya kindumba. Na yebi ke mosala ya kindumba elobi na batu nyonso bokoloba. Bandeko yo basi kitoko, bana mike, ba jeune, bazokende sala musala oyo vraiment tala bisike memi bango. Ba misusu bakoloba, misala oyo boliko kende, nzela oyo tala memi bino, bobanga nzambe. Me bandeko oyo bazindi na mai, bokanisa teke babangaka nzambe te. Bokanisa teke soki bazokende na Brazzaville pona koteka nzoto. Ezali ke pona esengo. Non. Ezali musala oyo bango bamoni. Ezala bazali kosala masumu. Ezala soki nini. Me bandeko basi oyo nga nazali sir. Parmi bango babangaka nzambe bazali. Basambelaka nzambe bazali. Me bazako kene kosala musala oyo. Mosala ya koteka nzoto. Ngai papa robo na kokondane bango ata na musala wana te bakenda kosala.
Pe na koloba pe te ki baza bana mike, baza na age oyo esengeli basala musala yango. Na kokondone bango te, kolo Yesu Masiya aya, akutaki bango, akende, atikaki bango. Ye kolo Yesu Masiya, oyo tobondelaka, pona lilobe kende pa ya papa. Ya kondanaki bango te. Au contraire, ndeko mwasi ya ndumba asukolaki ye makolo. Alors, bandeko na biso ya basi, nga na yebi bazwi accident grave ya musala, bazini na mai. Bazako kende po basala musala na bango. Bazako kende basala musala oyo esengeli ya koteka nzoto. Ndenge tomonaka na mokili mobimba. Na bamboka nyonso ya mokili ezali. Ezali musala moko oyo ya kala. Ebanda koleka misala mosusu ezobima lelo. Musala ya chroniqueuse kutu na YouTube yango ekobima sima. Ba misala ebele bomonaka na mokili oyo. Oyo eza na bakombo nango. Musala oyo bandeko basi oyo bakenda kosala ezali musala ya liboso. Ebima kala banda kutu bokoka kotanga mathématique ndenge botangaka lelo yo. Me musala wana se bima banda esala kutu ba professeur ebele boye oyo bobonaka lelo na mokili oyo. Musala wana se banda. Bandeko basi musala bakenda kosala eza na problème moko te. Ezala lisumu, ezala mabe, eza na problème moko te. Age pe baza nango eza age exact oyoyo batu basalaka na bango yango babandaka kosala. Na mokili mobimba, na planète nyonso oyo. Soki bokei awa en Europe, partout, botali mbula, bandeko na biso bazaki nango, bokomona batu ya age wana baza kosala, pe bazali autorisé. Okei na Amérique latine, ndenge moko. Okei na Amérique du Nord, ndenge moko. Okei na Australie, ndenge moko. Okomi memi na mboka ya bato babambaka batu mabanga. Kuna pe bazana misusu babomba ata bomonaka bango te. Basalaka pe kaka ya bambula oyo. Bandeko na biso baza bana mikete. Bazali bilenge basi. Bazali ba jeune basi. Bazali ba jeune mama soki misusu babota. Me bazali na age exact ya kosala musala oyo bango baponi. Bango bayebi tina baza kosala yango. Me bazali batu oyo babangaka nzambe. Bazali batu oyo misusu baza kosala yango te po baza na posa ya kosala yango. Bazali pe kosala yango te po baza na liboma, po baza na lokoso ya mbongo. Me bango moko bayebi tina bazali kosala yango. Kolo Yesu Masiya loba ona na sala lisumu te abamba bango mabanga. Bandeko na biso bakei. Bandeko na biso batiki biso. Bandeko mususu o basalaka musala wana. En tout cas, soki bino bopona yango eza ya bino. Soki bokotika yango botiki. Mengai papa robo naza na likambo ya koloba wana te. Naza na likambo ya koloba te kaka. Mais sincère condoléance na bandeko na biso oyo batiki biso. Na yebi bandeko mususu oyo bosomona bango bana mike. Ezali parce que bino bokoli. Parce que bokomi mikolo. Mais soki yo zongi tango ozalaki mwana muke. Oza na 14 ans, oza na 18 ans. Soko tali malamu. Ba ser na ba mama oyo. Baza kosala kindumba na ba bar. Okomona mingi baleka 40 te. Okomona baza kaka na ba 20 et quelques, ba 30 et quelques. Ezala toujours bongo. Ekendeke toujours bongo. Yango tango ozokola, ozokanisa ba oyo bakomosala shiko baza bana mike. Mais non, ngai na yo nde mutu tokoli. Ndenge moko na ba revi, ba oyo basalaka ba foto wana, ya kotikalaka bolumbu. Tango tozalaki mike, bazalaki kaka ba age ba 20 kelike, ba 18 ba mati. Tina mokola lelo, baza kaka ndenge moko. Bachanza te age wana. Na tango pe ya Yesu Masiya, na kanisa bazalaki pe kaka ya age wana. Ma sincère condoléance na bandeko na biso o bokufi. Bokufi na accident ya musala na bino. Ankolo batela molimo na bango. Bazali wana babangaka yo nkolo nazali sir. Bazali wana misusu basali musala wana na volonté na bango te. Ezali pe ba misusu lelo yo basilisa ba classe mususu me bakoma ba mason. Misusu batekaka mai.
bango misala nyonso ntango mosusu bakoki te koteka mai koteka nguba akoki te yango wana andimi ateka nzoto na ye ezali lisumu kolo yo nde mokonzi oyebi ngai papa Robo mes sincères condoléances mawa na bandeko na biso baya kokufa na fleuve Congo badinda na mai ankolo nga nakanisaki soki mai ya nini ya Turquie kaka fleuve Congo oyo n'importe quel gouvernement akokotonga ba pont ata 10 lelo yo construction ekoma eloko pamba kaka soki botie mbongo bakotonga ngo 6 mois kutu ebele ba construction oyo banda kozwa 6 ans lelo ezwaka 6 mois oyo ezala kozwa 10 ans ezwaka 1 année ankolo kolo sunga ba homme riche na bano bakobotama ya biso bakozala ba milliardaire batonga ba pont pote bakatisaka te na muntuka na sokisi awa botikala malamu mes sincères condoléances na bato nyonso ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.